Na cadre ya festivité ya le 1er mai, oh ezali bongo fête du travail, boyo ba que ba cadre na ba agent ya Geoffrey mais bazaki bongo na rassemblement oh esalamaki kuna na boulevard Triomphal. Gilles Boulembi commenté. Pona kolakisa ke yango yangani esi elonga masolo ya construire l'avenir meilleur avec un travail décent. Office de gestion du fret multimodal au GFM Namokuse avec la pointe. DG Nango, Anatole Kikwa, l'homme de vision et de changement, vrai disciple et à Joseph Kabila Kabang, fils de la paix, Nkolo vision et la révolution de la modernité avec un pas d'idéologie. Bazala qui j'ai dit,